Salut tout le monde et bienvenue dans ma référence TV. Lelo na eto partager recette na biso moko na lelo to lamba makayaba kisangani na légumes bitekuteku na tilapia to kalingi pe à côté. Merci Tolandi. Makayab na biso tozomona eza na mibimba non tokati te donc tozokata yango après tokotia na mai parce que eza na mungwa ekosokola yango malamu avant tobanda kolamba yango. Makayab na biso na kati na tie na mai eisila mungwa wana nakomi na etape ya mbisi na biso tilapia na oti kolongola salite na sokola malamu na citron. Awa nazo chango ba pota tokotia ba saisonnement na biso na mungwa ekota malamu mais avant na chango na saisonnement na kofinango le sous citron pour na kolongola sous malamu po mbisi ezala pena na zei makasi et puis goût à citron et baksa pe ka kitoko na kati ya mbisi. Na kwa assaisonner na kimaji moko ail ya poussière, bitungulu ya poussière, muscade ya poussière, tangawizi ya poussière na ochango pe na pilipili moke ya poussière na mungwa. Nazo chaba ba saisonnement so na sane mo mkie parce que nga mona soki na chemba la mona mbisi ezala na kitoko mais na mona ya monde ekota pena ba ingrédients malam te na préféra na chango à côté na mélangeant nyonso ensemble bien et puis mbala moko na komi ko chana mbisi na biso. Nazo ba la mbisi na biso na 6 kwa assaisonner bien na ofinka ngo papier aluminium et puis na chango à côté jusqu'à ce que na okoma ready ya ko kalinga ngo. Awa nakomi na etape ya kokalinga makayab na biso kisangani na tio mafuta na moto ezwi pena moto makasi te après nakomotia makayab na kati na kokalinga ngo ekalinga makasi te mais ezwa kaka moto mafuta wana après na olongwa na ngango mpona sala sauce na biso na makayab na biso na sauce na osala ndembi, litungulu, poivron vert na tomate ya fraîche bozomona poireau na osala kaka mukie partie ya pembe na osala lango na matungulu na ndembi le reste na otia na ndunda na biso.
wana makayabu na biso kisangani ezokalingama na tie nzungu na biso na moto na tie ka nzungu epuis na bakisi ndunda na sukaki malamu ata 4 fois 5 fois très bien là mais na sokoli on a tiki on a mwa mai mkie parce que na olamba ndunda on a kotia ono no huile sikoyo te na tie ka nzungu ezwi moto après na tie ndunda na kati. Après naniki ai na matungulu na niki au malamu après na ko bakisango na ndunda na biso. Wana nasangisi ndunda malamu na matungulu na ai nazuba wala sikoyo na komi na etape ya makayabu na biso kisangani na osala sauce nango na tie matungulu na poivron vert na kataki na kati ya huile nazo kobalola yango epuis na niki tomate fraîche na niki ona poireau kota pembe wana na ai na ndembi na niki yango eza kote na ozo ya matungulu na ngai elemba bongo na sangisa yango na kati ya matungulu. Na zui sikoyo nzungu na olambela makayabu na kisangani na tia kote nazozwa makayabu oyo nasi nakalingaki mpona tiango na kati ya casserole na longola na kati ya sani oyo esika ezalaki po ntango na osopa sauce ezala pena malamu na esika na yango. Ndunda na biso pe ezolemba nango na okana tiango huile na saki yango parce que na monaki nazo sukola ngo eza bandunda o ezaka mpe makasi ya bandite nango eza makasi na soko obekola moka bon oza ocha makele na monoko donc nalingaki na sala ona système o po bandite pende lembe buka mana malamu avant na baksango huile na chape mai belé po ebelisa malamu. Après wana ota sauce na matungulu ya makayabu na moni lembi na chesko tomate so botali bien on est un peu vert parce que ça ndembi na poireau kota pembe puis na tomate fraîche en na chaki.
wana nazonika siko ndembe na biso na poiro mpona atia na ndunda na biso na légume na biso bitekuteko. Sauce na biso ya mbisi ezobela bien et puis natie pilipili ya mbuma na boki na kati pe na ndunda na biso na baksa mbisi na baksa mungusu na biso na mbisi. En tout cas, maso na sengi merci te c'est que na pesa ingrate. Merci beaucoup à ma copine chérie Nina Mateta, Nina l'overdose. Donc on veut dire libongo na kati Angleterre quoi. On se pour ça mbisi na copine na ngaza mbisi oteka 1 kg 35 livres pamba. Donc 1 kg 35 livres pamba. Toana nzombo mungusu ezali mboto azana ngolo oza na posa mbisi so oza na Angleterre ata na province partout ka so ozali so oza na Londres ba o délivrer le na poste so oza libanda délivrer ubu ofuta. Donc 1 kg na 35 livres pamba. Donc mbisi nyonso koluka za nango oza na besoin mbisi kobosa na te kokomata na commentaire na si wana na opesa ba détail na ye. Merci ma copine, vraiment en tout cas nazali maloba nazali na maloba mbisi yango ya sika pete doza kuna pesa toto na maye umela so ndeni. Merci vraiment ma copine chérie. wana na ye kotala ndunda na biso pona tala so siko elembi malamu pona atia huile na biso parce que ndunda ndenge ezana bana banda ye kolamba ono na tiango mafuta te siko nde nakomi na etape ya otiango huile na otiaka pe huile mokie kaka parce que na sepela ndunda nanga ezala mafuta te emonana te na kati ya ndunda. Wana sauce na biso na moni ebeli nde naza otsopa ngo na makati ya makayabu après na obakisaka mai mokie mpona natika ngo etuka pendant 10 à 15 minutes après na okanga na ngai moto. Awa ndunda na biso ebeli bis na makayabu na biso pakisanga na ebeli siko na komi na etape na sala sauce ya pona tilapia na biso. Tilapia na biso yango wana eza na finiki na aluminium na sina kalinga ke
ekomaki na parti ya kokalinga nayeba ete ke batterie ekoma eja loba ti ya caméra nga nazofilme nanga kaka or ezalaki nango ja off to ezoki image te ya tilapia na kokalinga. Sikoyo nasi nakalingi tilapia naosala sauce ya matungulu na crevette mpona sopa likolo ya mbisi na biso. Po bosana te kosabone na YouTube na biso ma référence TV, koyeme soki osepeli nango na kopartage. En tout cas ekosala biso esango makasi. Merci. Matungulu na biso ebeli elembi kitoko, crevette pe ebeli. Sikoyo na bakisa ngo pilipili mukie na kati mpona epesa mwa ebakisaka mwa seben tant toliona mbisi parce que mbisi baze ma pilipili esalaka peka bien. Donc na bakisa pilipili mukie basi banika ja après tosopana na mbisi. Merci nde bozali na so na ebandeli na banda olamba na komi na suka. J'espère que vous avez nango toyekolaka biso toyekola na biso kaka to nga mwa mukie na ebi ya ona siple na partager na biso nyonso. Donc kolamba eza bandenge ebele na ndala mana ndenge na ye. Donc nga na sali ndenge nga na lambilaka na mona rappel ezaka malamu so po meki lolenge na nga okosepela nango pe. Merci beaucoup. Kobosana te kosabone koyeme puis kopartager. Wana siko na osala nazolongola mbisi na asala na tiaki yango mpona banda siko matungulu na crevette ekota pena bien na misi moko moko mpona lingi te mosu aza crevette mosu aza litungulu. Donc tout ezala ndenge moko à la fois. Sauce na biso ya crevette na matungulu ezalaka tellement kitoko. Ori polionka ya pamba bona kwanga ku o wapi ata na makayabu sosali makayabu no kalinga osali ka sauce boika matungulu na crevette. En tout cas je vous assure bosse pour no makasi ezaka vraiment kitoko makasi. Soy nikimikuta mabatu pena mbisi kuta mabatu